sorti na yoya obima ba yebisi biso obima les 15 bon tous on a un système à location ceux qui et salami les 15 on a eu la plaisir il y a trop et on a vu ça tous les Gaulois courage nabino mettez-moi au courant les jours faire rigolo va sortir comme ça tous allons tout beta maman na direct mais les lots na ça na direct na au mon numéro boya ko péter les plombs parce que ça en cotant en partageant en mettant les mitema et puis moi en mettant les numéros vous en venant péter les plombs parce que ça pétage donc en venant péter les plombs bon loba o besoin na mona mitema donc il y a mona masolé zaliwa nabi saratola donc toujours maintenant on a bloqué on a tchara saratola on a lugaé saratola niveau binaki mettez le cœur en côté partager masolé bandi saratola azui yala bay donc yala bay kataye bloqué tout le monde va bloquer na betano li solo ndenge zaki biso nyoso to bloqué kanga ye ba bloqué saratola za mutu oyo abinaki na challenge na bité so que challenge to zaki spontané naturel pour ne pas quitter que zaki challenge mais nzembo bona les bandi na studio bato ebele ndenge fallait aboka ega morceau ya bloqué bato ebele ba binaki yango mais ebinelio saratola binaki nanga moko na lobaki non sana yeba ke fali pupa DiCaprio la merveille El Marabio show de pipo de woro de protagonisto na yeba ki teke akozwa ba challenge achana clip ngai na yeba ki te ngana loba en tout cas pour un clip oyo et pesa sous elengi fali ndenge pe na yoka kike ba publier saratola na page ya fali mais na yoko zo ba fuite d'informations je vais vous les expliquer donc ezaki ya la baille c'était des pirates les gens ils ont piraté page moko bo fali pour peser no yete batu bazalaka na Snapchat ya fali à la seconde balobi fali n'a jamais publié saratola mais mukile bimaki o saratola ba publié pas fali mais ngapi na ketala mais façon saratola abinela masala mo na bandal Patrick Mambweni ya lobina na biyaya kechuana na mona ngo na ba nini na ba telematch webi ketch saratola la takiti ketch mo ezalo kola lipa covadis o ya gaya wana carré ya covadis mais ko masala ngai Patrick Mambweni mo na bandala solo alobina nga master kechuana na mona ngo kaka na telematch ngapi na ketala na binata na ketcha ngo balobi ba mona ngo na telematch tala telematch ya mona telematch telematch ko telematch je mo ba sala boy o mona mutala tibilo mo komi kilo ngapi na kende na tala boy oh na mona na neti telematch mais saratola façon zobina mais non obi ke clip oyo il faut ba tchara saratola puis a changer bilambate ala taka ndenge abinaki na challenge ngamo na maloba na lobi bongo ne ba kite ke fali pour pas ozwa ba challenge mokili mobimba akosukuta mona na clip na ye obika fali pour pas DiCap la merveille toujours une merveille alors bon il nous merveille il nous égaye on y ba kite Nathalie sarane ngazobina que il puta c'est que façon tingam segi mnogo ndesko mtende benda olikela ngai façon buka mnogo nene ngazuki na ngabi mama na ngai apena mona suba bini na Diego oh masana tungabi oh wana nanya ngomba bini na saratola muta théâtre ngabi oh te Diego oh azara musicien héritier ya on a mtega na bino héritier façon ra Diego au niveau ba comme si Diego comme no ba tu ba bina na ba théâtre na bana ba minzoto wela ya kala wana Diego la ti perruque Diego kangis ati pantalon munene kangis ko singa saki o kata dance ay bobina mais ce qu'on a ndenge ba sala la gango donc tena Diego saratola TV Nurse Masuku boseka mettez le cœur son lo ba bien non expliquer le camon ndenge ngala monela kango ngana mutu na mba mona tena bino
tout le monde a baya mado babimanga boye simba parce que Saratola na nenga bineli na benabi non na clip ya bloqué normalement fallait fois sur Saratola po soit vu Saratola et ça la peine donc clip sous moi fimbofi mais na ba kité que fallait à kozwa ba challenger mais il paraît fallait ba challenger azuna makoso fallait azuna makoso FAPK kato bokila lokondo ndeko na yo abengaka yo bokulaka Saratola batulaka mpaka bamona mpeleve o bokulaka yo kila lokondo ya ntalaka minano micho ono kelaka osangelaka ntuka osangelaka ntuka osangela makoso osangela oyi Côte d'Ivoire o bamoturuka bamofikana balofitana lofitana Saratola lolango lofitana Diego lofitana micho minano bazwi ete oyi nga mona tena meno oyo ezani na boulaki boso na kaseke za 12 na bité haute 12 eza kota fallait za yala bay ajani na Londres benga bi papa hoste wona za yala bay 12 ndeni na bi yala bay katae donc nasi ndonda clip réalisateur à côté Saratola parce que fallait azo quitter un escalier na on zo imaginer place bazo sa clip ndenge lekela ki na boule pour na boule jamais na mutu nanga boule kanga na ina boule ke Sara olega na clip parce que na mutu nanga jamais bakozwa batu tout babini na mokili sans bazo Saratola c'est impossible na mutu nanga donc zo imaginer te comment bakozwa makoso si lubadiata bazo makoso bazo Saratola te niveau Sarabini na luka Saratola abini la mona be bossa longoli ba image alongoli yango na luka non Saratola TV na Saratola TV aza mama za boya ochaye bo ekati su live mama yango kata yolanda batu oya ochabo yo pu bakati yango pa kata Saratola baposa ki mesuku baposa côté ni batu ba yeba te evite ke fali ninga azana bani ne bele azana ba bloque bele fali Saratola kota za obino yango yote iwa ni Saratola et bien chaud dehors mettez les cœurs Saratola naluka yemo wana suka binisa ki Diego naluka siko ya yemo Saratola zobina yemo en côté partager tozana bino na kocha numéro bokobenga est-ce que Saratola bina mabe fallait atayo moko mais non fallait alors la Gilbert balimbi sarate bato na soko beba ni na ye be kende libela naluka Sara kota zobina ye moko côté Sara bina ye moko San Diego ça Saratola danse bloqué San Diego na yango yes bino ngamonta no mona bokotia partager boke luka Saratola bo c'est pas parole solo la yo papa ça solo la yo ingai yuga tuko onga na mona isu yongo yala bai ma soir Saratola
Bacha Mounoko. Fali, faut récupérer Saratola. Faut récupérer Namkamagnola. Et ça l'a raté. Et elle a raté, il y a la baille. Il y a la baille, Moutago contredit Ngazati. Au moins, il y a le rôle. Tobo ite. Parce que non, tout, Nini et Salaki, Bacha Batutu ya Mukili, na gacha clip oyo, ba raté Saratola. Mais Saratola, au père de Nantes, match na esilité. Bisoto ça, match nanu esilité. Marambo Petroni Kabel, maman présidente na Londres, Kabibi de Mosiès, Sangisa Souka, Samson et Dalila, la brésilienne de ouf. Mais Vigimboui, maman présidente, maman Mapassa, Nakacha Londres, Yebisa Judith Mamou, na Magel Kasavubu, Marambo Toyoga Nagi Bongota, Tisiko, Tozomona, Saratola, mais Saratola, Nengazawana. Ils sont tous d'accord que il faut pas récupérer na Nino. Il faut pas récupérer na stade. Saratola faut pas récupérer na stade. Abimi na clip té. Abimi na clip té. Tumusu abimi na clip mais Saratola boy bisana ngai. Maman Sakina emo seconde. Et t'es comme un review na. Au niveau t'es comme ils ont des milliers de ventes, ils ont des milliers de ventes, des livres d'or. Si on a le baboya, pour te belé, ils ont boulé Saratola 12, mais on a fallu pour 12 heures, il y a la baille 4 heures. Si on a 4 Saratola, est-ce que ça fallait ou bien ça réalisateur à clip? Parce que babangi nini, babanga catch. Pour que tu aies un yabanda lobby, mon maman, que tu aies un télématch. Donc, na télématch, quand on a mon amour, na réalité, on a un ensemble de mon amour. Que tu aies un Saratola l'attaqué. Parce que vous sentez que tenez qui préparé pour dire que vous avez senti que c'est un déguisement. Saratola, tu te déguises bien. Franchement, tu as reçu ton coup. Mais le fait que, quand ça la kiki sinjo raté, le gars là-bas, on a activité au silica. Or, les moussous, bah, bombé au stade. Martyr. Mais fallait pour pas. Il faut rattraper Saratola. Ou rattraper. Tam moussou, na clip à rejouer. Ton a stade à Zangate. Vous comprenez? Babangi loketo ya Diego. Babangi loketo ya Diego. Ah. Bon, moi, je l'ai mis au fond. On a constaté, mais na ndenge na monaki, na kanisa qui est à 12, na bit babina qui est à 12, les aïe à la baille, kataye. Parce que pourquoi faut pas tirer batou sous mais Sarah bini ko leka batou tout. Sarah bini même ko leka na ba danser za fali. Au moins danser za fali monta côté na clip. O ba ti on eza ka banane. Ba ti bato ba filima ki partout ba challenger. Mais bolu ki la challenger o ya bini ko leka Sarah to la bochi la na commentaire. En même temps ngai na ndenga fa velas de mucha chalados. Non, tu as le numéro pour na bobenga, na WhatsApp, bo expliquer peut-être bino boye bien belé. Ngana na perte de mémoire, ngana éviter mamni nezoleka, bino bo expliquer ngai, bo expliquer qu'est-ce qui est arrivé pour na bacha Saratola te. Nini komaki Bobacha Saratola te. Tu as le numéro. Moutoumoussa a déjà un numéro. Azo benga déjà n'attend. Zela na tia nini hein. Na tia pe numéro pour tout le monde et ça la paie bien. Na épinglé numéro. Bon, bah tu vas benga en bas on a moni. Déjà, Angleterre et Bengi, j'ai installé le micro. Allô? Allô? Ouais. On dirait des mouchachalados souriants. D'abord, ça va sourire sur les autres bien. Ceux qui sont les autres bien, mettez les cœurs. Ngala leliga dance wana bimilo kwa mama Sakina na mo sekondo. Ebi su review wana.
biso to viva tanga ba revue mettez les cœurs sur Boyoka sans okota bien. Son pepele soyez les gars bien nga lelika ka système wana omoni hermo ndule na biso pe ko ndolongola ba virus na ba microbe o comprendre fallait la kisiga ki ya o comprendre ouais hermo ba bilo musu ba biloba loba ba makelele ba mafinga ba nini ça ne sert à rien puis il faut ba omoni soko zoki sinkoi omoni soko zoki sinkoi ya otiko jamais donc ya bossa na muta zoki si ete ndelo ko lingo loba donc koya bossa na muta zoki si ete donc na hermo boye soki akoti tupe kibanda lungwa abule petite wana hermo boye abunga irumba donc hermo to komita bouton toujours mais abini ne bien obe mais abina ki bien azo mériter ko sana clip yo peke danseuse ni ya buronde ngwato mona na Kongo ata yuko mais ngazo boma ngai po mutabini neti koleka yenga na moniteur yo lo ba nga comédie na minito penza na mundelende la kata makinu okate yango wana ba maneke la mundelende la beja ta makinu ndenge ba nzungu o compara wana to on les a bloqué on est bloqué oni ya tika na ogana ike o consoler bon en tout cas tozonde alube mutu na coupe alube mutu akupa za obi ne pas nani yo ne pas fait pepe kali en tout cas ba wana ne tomona bon mais dans ces amunene ndengwana tomona na bisote même Mose kabini saba ngwe ser mo za kobina Mose kabini saba koma prophète soki ouais Mose masasi calculé tomona ata ba ser so abina na wenge wana na ni sero mususu abina na wenge wana danseuse l'unique danseuse awenge ya baseri wana nana tomona na tomona ekiba bongo te ser na biso wana muta maboke wana keke pa fabricas peut-être la robina ta ya mado po est-ce qu'on peut côté face femme genre on a évité ce qu'on y a présenté ni muta présenter bon en tout cas au présenter biso combo te loba combo comme ça to kabwana na biso to zo pe batu musu ba benga na bomi ba masa wa mi voilà bon merci beaucoup to super mutu mususu allô oui bonjour papa je suis bien en direct de la France hein ouais pesa combo et aussi la bien après expliquer mon kili ouais Ornella Anelka Ornella Anelka ouais olobini maman oui. En fait moi ni na ngana bala comprendre la fait tantôt avec so benga Sarah bini penza bien sans blague na nzoto na penza Sarah bini bien mais là e bomi Sarah s'attendait que ndenge ipoups a publié qui est la story na Instagram ba ote pe la clip mais ayo mona ke azana clip pe Sarah tant ba makambo elekaki ala ba 2021 Sarah zaki la seule personne oyo lobaka na comporter fali plainte na concert mo kabetaka na fiki na matisa mwana ngai toi dimanche merci donc aboyi ba porter plainte et comme batienga na clip bapianga mbongo bapia mbongo parce que yembo ko la biloba loba na ye to makambo ya Nike zalaki aloba atia mwana nga na glin na amatisa na podium image ya mwana nge tambola na ko porter plainte c'est bon to batia lisu oyo mo to ka porter plainte après muta batalongo la vidéo na nini na YouTube ko la saratola ah ouais donc ils ont un bongo hein eza bongo donc 12 jours babeti eza na façon wana so batela munoko na malgré tous les insultes aime so lingaka kota ta mwa bukie mais à côté parce qu'il fallait se protéger yemoko donc yo ko lo balikambu obosani na olika makambo bimisaka yango na tutika ko bosana makambo salaka o tozo saka na se tozo futa ngo na se yempoka bimisa maloba na esko muto ana kanga maloba na tongo ota ba image yo quand il fallait que Sarah binyango bien mais tant il fallait ota ba image ya Sarah a raisonner le souma la Sarah lo ba Sarah ko kota na clip je suis désolé ah ouais Sarah ko kota te parce que ba warrior nde bazana bato ba rappeler fali que muto lingo ko sana clip yeba kata makambo parce que fallait azako courant makambo Sarah ndo lo ba ah ouais so mona yango na fallait lobi que botika bozo tango bozo finga bato lelo pona lo bo changer alingi bato changer maloba te ah ouais bah oui donc c'était juste ça pour en éclaircir moi en tout cas merci beaucoup d'éclaircissement merci on est là bonne journée nayo
Merci Donc, à vous. tu téléphone, on a un batté, parce que pourquoi le batté était pourtant bini bien. Oui, On oui. a apprendre en tout cas, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Tu peux savoir chance de battre mon sous. Donc, bandeko ba bolingo bino mo boyoki ndenge zoleka. Donc, balobi Sarah a côté na clipité pour alobaki a porter fali plainte na mwana na ye oya binaki na stade moko eleka soki wapi na soki na fikine amatia mwana na podium. Donc il paraît fali abangi na ye plainte ba porter plainte. Deuxième poi abi Monisco azoboma ba congolais papa Rolls. Deuxième poi kende na bosolo na politique okende kotala mambu ya hivi oyo eza koleka na kuna awa tozo solo la mambu ya yalabai saratola azui yalabai kataye donc yo soki Monisco azoboma bato kende na bosolo na politique bazolobela makambo yango kende koluka ba TV mususu eza kuna bazolobela makambo yango kota na cha chaîne na yo luka RTNC baza kolobela makambo ya Monisco na awa naza na posa komona bankele te na botama na guerre à est ti lelo guerre ezalaka 55 ans après guerre ezalaka soko oyebaka te na apprendre yo ngata na botamaki papa na nga azalaki kobunda na est na bamulele o comprendre papa akota Moussa Soda en 1964. Il avait 20 ans. Tango Akebitumba ya Mulele 1966, 2 ans. Ya akota Moussa Soda. Akemba mo guerre. Bangona koko na biso pazaki soda. Ya force publique bakenda guerre à est. Ngale na obotama. Inge. Père azobeta masas mitraillette. Kaka. Siko zwa yo moko temps. Banda na botama 55 ans lelo soki na banda na botama na zako lobela makambo ya este mais papa to lobela musuti yo kasi guerre bandi lelo Monisco na yo kanti bandi lelo oni bayaka pene époque wana moni oni oyo mona lelo ziko ngine explique ni nando betelo histoire lisaponge onge papa osngola botama ka papa ngaza kana front azali kota este kuna na époque ona zaki ba moni oni n'epoko na James Cram parce que nando beta lisona na tilelo boniko bo sulenga sortez des bandes armées to beta masola ya la bay sarato la zui ya la bay donc ba kataye yo so ngima mbo ese kinde ko lukongo ko tum ngala lembango na botama nango na koli nango na baye na lembi ezate ke na osuta mena lobi ma ya solo de tonga na botama père azalata ngana obima inge yazo tirer masas mitraillette qui tirait des mitrailleurs des mitraillettes papa il m'a dit babunda na ba James Cram le Kabila les pères au moins na massage sur la zone le colonne au kende tengu wana kasi ba père mtu ba beta et donc vous comprenez donc so yo olingo yo kama kambu ya nani ya Congo ya ba yo Monisco ba nini j'ai pris le temps na tana ngote yo msu yo yeba kité on a oublié mbongo Mobutu oyo ke lengi impère miso nzoka guerre za nanga na est ba mulele bani yo mambona ngana koli na mambona ko doko déranger ko tunga mémoire na ngate oyo pesa ngakanda na yo bule ba master père ba daya na ba daya ne po ba kina ba 20 ans ba ki ba mike pe na ngana 22 ans ake guerre yo sko zo mwana na 22 ans tinde na bitumba to yo simple civil nga obete na masola ba soda keba na yo mbasuka somo nga na olongola ba susi na ngai omona ntu na olongola ba susi yo bende bita makambo yo nga na mona n'importe quoi diem lumbala bien chou pina Isaac Akatandi Lufungulu mwana mai Z plus TAE diem lubambala attaque Erwin to Fabien kende oluka bango otala babilo na bango moi j'en ai marre tu vois blo Congo nanga soko beta mama Congo te ça fait 15 ans que Congo te na fingi Kabila na fingi Olive Lembe na fingi Bachala Mwana na finga batunyoso batutu ya Congo na finga bango Congo bongi bolela alors ngana zwa be yoma webe yoma na nango 15 ans yango na ko kende Congo depuis pourquoi na ko kende te be yomeleki na sac ya beyoma tika na sola saratola eyomezata saratola moto sola ya la bay bango nyoso ba bloqué
nacha saratola kuso olandi bato bako sisot mayelet nacha nanga kutu saratola bima nono saratola ya kopesa elengi saratola oh l'excellent balère oh na Congo bona boy n'importe quoi allez Sarah toqué Saratola toqué avec des favelas de muchachalados souriante de caliente comida de l'art balobi sauce à la pulanganda chaud dedans chaud dehors chaud partout donc Jean Wezara ya mwana ya osamba route ezate donc muto ambouye mutute ko ambouye bisote bisoto zo solo la masolo donc numéro na cheli bino wana mutu nyoso to azana eloko koloba akoki kobenga pourquoi Fabrice Ilunga Pedro lobela ye papa na lobela na mutu wana des impôts c'est expliquer ce qu'on a mini choyo tozana marambu ya na pesa no Fadiga Mariam nazo pesa bambote na ngai na bana ya Paris la jet set quand je dis bien la jet set dans mon Dr Dre nazo mon Dr Dre nazo mon Clam Franchi nazo mon Spadjari Tembo associé nazo mon Henri Banga Spirit Molimo mon santo nazo mon Peter Kokopi nazo mon Jimmy Malenga Coco Coston nazo mon Firijana et puis namoni papi les autres Bogar Moroboye Aseka Bogar. Oh allô. Bonjour Papa Rose. Bonjour, présentez-vous et puis olobel sombo koza pesi makambuto leka. Kevin Pumbulu. Petit na yo en direct de Bandalungwa na Pima Bar. Na Leli, na nenga Bandalungwa. Toujours idéologie en direct de Favelas. Na Leli. Ozoleka en direct solo la Bandalungwa ba yoka yo. Ouais, lisola Saratola. On a une appel à la Mukeza Geno. La nenge ba finir na clip c'est normal. On a Mukila Lelo. Torobo Sarama Bete. Osozo Sarama de Odae na Mukila Lelo. Ah ouais. Pour éviter c'est l'équipe trop. Et na sepelika lo on a pila pese la gaga. Non ba Mukile ba. Na finami bongo po agafa to po na kona Mobutu. Et on biso pa na ba ya bandel de sto sepela ina ngo. La nenge ba tire na clip te. Et ça les kitoko. Les malheurs des autres font le bonheur des autres. Même si on comida de l'art, sauce à la poulanganda chaud dedans. Donc prima bar. Pesa bana bandal tout bambote, pesa bana bandal bambote, yepsa bango. En direct de favelas. Prima bar. Comment on a commentaire pour prononcer bien? Comment on a commentaire? Naleli Kevin. En direct. Chaud partout. Tina bandal moto yokani. Naleli check. En tout cas, toyambi mutu mususu awa okoyebisa biso kombo makambo tu mboko zali yosef so bien. Allô. Bref, depuis Leeds na Grande-Bretagne. Depuis Leeds na Grande-Bretagne na pesi Joël Kalombo mobali ya Laetitia Beya Kalombo bambote na London. Loba papa. Ya nina loba à propos makambo Saratola. Abini danger. Loba non déjà abini danger to abini danger te. Abini danger. Abini danger. Ya mais Amerita qui te kokota na clip. Oh. Et pourquoi? Expliquez. Pour na mikolo to le kawa tozomona ba bulwandi bazo take Saratola. Mais ba bosani bula munioso Saratola salaki on intérêt ba bulwa contre Bali. Mais la coup d'itara to monika ba changer mamo procédure. Le problème est anini so landika la nzembo wana bloqué. Bali maro lobi to boyi ba double discours. Bon? Boyi na biso ba double discours. Oyana ye pas Bali so akota ki na clip. Voilà linga bima mama ko to ba kongole to bine to se fonctionnaka. Alinga bima mama ko ke oui ba propose Saratola zo tirer panza ba gulwa
eza ya solo biso nyonso toyebi nde Sarah la mema fali akota ntina makambo ya famille na ye soki tokopardonne bato misusu mbe Sarah la aza ne pardonne mais nakokota na kati ya clip ameritaki yango te marika bini bona vraiment déjà na makambo ndenge amemelaki fali amerite te kokota na kati ya clip toa bakongole toyebi nde tofonctionnaka kutu kaka na mwa ndambo makambo azoloba contre bagulu atane bakomomemela ye tane bazofinga ye so akotaki na clip wana ngezala mama na riske olinga tokomaka ake wi tala kutu azwi ata bakrisi njora wana nyonso okomomonake mo bachange badiscours me biso te mo tozona biso bakakaka dokisi njora pakeba na yalabai aza nango kutu deja bongo ye makambo na biso etali ye te aza na yalabai biso makambo biso ofingaki tobo badouble discours tolobaki wana na nzembo badouble discours donc okorapele watalie ye yalabai watalie ye akata bilamba en plus bango bakomba comprendre kembe koma mutu yango tokombataka tobundisaka me azokendaka kaka tala ndeti 1 million de vie na jour moko na nzembo abloke banda musique ya Congo banda musique ouais banda musique ya Congo banda musique na journée moko tobeta 1 million donc nous lakisaki da martyr wana de jour bon toi Mbappé mutu mususu asolola merci beaucoup en tout cas merci ba parole Allô, présentez-vous Nambo Zali. Olobeli biso Mbogo Zali. Kati. Donc voilà, nous avons kaka. En direct des favelas de Mouchachalado, souriant de Caliente, Kumida de Lata, vous avez en direct. Yazwanga bien. Masola Kati. Tozo beta yalabai oyo Sarato la zui yango bazoyebisa ba warrior bazoyebisa na bakisi njora bino batu bolobaki lobaki donc tant ozoya pa fali yeba makambo olobaki nini polelo oke kuno zui yalabai fali pupa abetinga yalabai fali pupa katinga mutu donc il est grand temps yomo yebela vision Yomo yebela ezala te gono a commentaire on regarde yango ezobima ezala te gono tant Maris bita WhatsApp abi disait juste te obanganga na boy Kevin Pumbulu Gibajo abi papa os boakela biso pima bar na bandal pima bar topesi pima bar na bandal bambote topesi bambote merci fali yabi bonjour papa bonjour na yo pena Marie Christine Abinjora azo mérité fali ipupa te ola le bagolo bazaka kanda basiliki mabe donc tozo continuer Sarato la abinaki bien est-ce que azo mérité kozala na clip on a to zako mérité te pour niveau azui ya labai kataye na famille donc bakati na mobali na ye kataye na mobali na ye en tout cas akata mi makasi mingi yango naza kotuna est-ce que bandi sukoma Fadiga Maria Mabi bonjour papa Rolls Royal Abi ndika merci moi je suis à Bruxelles warrior de Fali Poupa moi jaweja yabi yalabai toujours donc nazali awa en direct na bosanité dodembenza Tripoli na direct de Kinshasa na ba moto ya Kinshasa kuna biso beto na ba moto à Paris adiluya wabi bonjour papa Ross njora aza ingrate njora aza ingrate asa soni donc nenga zo kende kota Fali kuna kiengango botimbele ngo bo captain ngo bo zelela ina licheta ya la bay donc azwa yala bay kataye mutu donc nde makambo eleki awa oboyoki ekomelaki Sarato la Musakuzulu abi héritier Roli Pambo
Et puis Mike Pota, il y a le bini. Mike Pota. Nous avons un commentaire. Mike Fota, Bipa Paros. Souhaite-moi seulement joyeux anniversaire, ça rendra ma journée parfaite. Mike Fota, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi, Mike Fota. Joyeux anniversaire, Mike Fota. Joyeux anniversaire, Mike Fota. Joyeux anniversaire. En direct des favelas de Muchachalados, Surianta de Caliente, Comida de Larta, sauce à la Pulanganda, chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Chacho Pipo de Madrid, Ningisama ya Ouiji, Tinto de Verano, Pona Mike Fota. Que ta journée soit belle. Check. Tous un rôle Pambou, Abipa Paros, en direct toujours. Dieu d'amour. Bonjour Papa Rose, Tozali Kolandayo depuis Kasumba Lesa. Bana Kasumba Lesa, Muzuri, Jambo Eno, en direct de Kasumba Lesa, Jambo Eno. Mouja Jabi Papa Rose, chemise ya Balmain, kitoko couleur. Oh no, this is not the Balmain. Ouezara, ba couleur kaka. Kosa na mope Zara, mais na yebi sou grifté. Papa Rose Bilambe Belé donc na lata parce qu'on a sauté griffe na lati kaka parce que ça fait c'est une chemise qui date de longtemps mais na lati kaka par rapport ya moi par rapport à couleur mais ça balmete ngande mutu marque elamba isifi kaka nzoto endima balongola kate mettez les cœurs Mouja merci Nayo pour un compliment. Et voilà. Tous appellent. Allô? Oh, Ornella Zongi. Il y a mon Ornella. La zone ici, c'est pour la Kissinzo. Un bon? Kissinzo a donné. Néléga, what allié? Pas parole. Oh, pour ça, Kissinzo a donné autre finger fali. Tu le verras 2021, peut-être à 2022. C'est les fallait à ta poubelle. Fallait que nous profite pour tout de toi, si nous avons un message anniversaire. Si nous avons merci que tu as un côté. Oh. Si tu as un balamor à côté, à zone de ta warrior. C'est les fallait au président de Kafali Kaka. Pas parole. Fallait à mon tout. Qu'est-ce que tu as la place? Ah, donc, qu'est-ce que tu as Ayana été? Ah, à 100 000 ingrédients, il y a là, il y a mon publié Fali. Mais, qu'est-ce que tu as dans le bindé? Et ça, les calorois à Fali, n'a pas de kama sasa ezobeta na Ukraine kuna tango ezoleka piu ezeba na place ke ko yate nde mwana kitu Empereur Mazoa na Turquie El Toro élément lobanan nakanga boende siko nde c'est bien omona kisinjora ni Kofi mais avec l'homme ça répondait qui et pas fallu occuper asi ça la promotion à Charlotte Mbanga c'est tout ana place bonjour été na wende déjà vu 12 c'est pas fallu déjà vu 54 et ça arrête on va pas en gâter donc asala pub ya Charlotte Mbanga lia Mbanga ça no pub na e asala pub wala ça mais et pas mes warriors qui sont genre en zone gâter quel est les gens ont été qui sont genre à fingateur alors ben il y a encore le ça faire été a une affaire na vie na ba nini ça la tane ni c'est pas ken piana na elonga Congo TV mais monsieur Zali yo bani ka bouge ba tika ki finjora te pas faire na ndeni batu nyonso ya biva politique ki finjora na la vie ya ingratitude ya mabe tango wata me bato tango ofinga wana ofinga wata liye ya bata ndo finga pe Kofi en même temps mais bozana stade obeta obige ya sa campagne makasia bwana stade tozana posa na ete stade wana isifi baya ta mukie e beta ma bana posa bayo ka shamba ta le stade moya bia tozana posa ki finjora te tozana posa ki finjora te ni au chaka kana stade na mafinga après quand on va sur son finger on va s'entendre le bac oui à ça quand même promotion à droite chez mais commeité après on va comment chantage en neuf en est que la folie me donne à poto wata memier tu vois comment ça là on n'a pas parole na y bien côté ah ouais bah oui quand tu comprends encourager le mec aux années pas Kofi au fingi on pas wata tant ni à zoro ba wata lié a finga jibe on appelle la jibe jibe me mena poto té alors bela Kofi pour faire le mena poto té ah ouais fallait me mettre à poto té yo zo mona ko zo bois que la fali
on a qu'on finga jibe na Kofi directement. Ah donc afinga ne falite hein. Afinga ne jibe na Kofi. Afinga ba parce à travailler na bango. Afinga faire que parce qu'il toujours à tout le faire que ni wera. A trafinga ba tona misa en même temps. Il y a un homme à cause que la falite. Ah donc afinga bango en gros, afinga bango en gros. Donc jibe Kofi na fali. Na fali, na jibe. Ah ouais. Déjà on a fali et monté. Fali et monté. Ah bon? On va le voir l'autre. On va travailler par les autres travailler par Batimisat. Mais parmi Batimisat mais quatrième coup où tu vas à la mona photo. Quand on va devoir en gestion mon on va devoir batona mi place Misat au tigala ko sala ba sala l'autre nati. Mais Nabia. Bon ce qu'on a lobby que à mon poto pour empereur Mazoa, ba on a ba choucha mabele. Né, na tiriki kuna ba bogali bongongo. Ba Christian Kia ba papi Kadiata immortel bangole ba mona kisinjora na Turquie eza po wata yaki na eme ya lobi amona ne potote na poto Turquie pa bosanya mu alekaika yo lobi na poto wala ça qui est ingratitude. Ah ouais C'est qui est ingratitude. malgré no warrior mon sepel na comportement kisinjora te c'est la sepel na ngote na la vie faut que ça reconnaisse même ta kadelo 1 euro. 1 euro en escala que l'homme a un moment où on a dans la caisse. Bon soki Nabia bon soki siko kisinjora na sarato la bakangani bango de baoya sko martyr zonet na image ba bi la victoire baoya te kisinjora uti barumbu aoya na 24 sarato la pa uti matonge aoya na 24 wala 24 te wala 24 te wala 24 te eh yo wana boulevard du 30 juin te wana na ville wana nini wana comment on nini yo presque Savubu oye kenda ti bandal oye uta victoire comment on toyo ke tobosani yo eza baventure bon bref bazoyaka kota pongabi bakutana po bakota siko martyr ya fali bino bawario bosani bopekisa bango soki baye la balo utala dio na bango basa featuring baya bango de Charlotte Lianga Mbanga na Sarato la bloqué to bloqué Sarato la 24 yo si 24 si bloqué bobo ya bango baye la bango lo ba tout normal ba ko la bango ba tout normal ba kota nangana baso ba kota te ba tout normal babi triomphal babenga ngo triomphal baoya triomphal siko ba kota lo ba tout normal boulevard triomphal babi na triomphal siko obi ke bo raté campagne bino ba warrior te to ala posa na ngote en tout cas faut limbisaka tala héritier wata zo limbisa bato héritier lelo akomi kolimisa tosola te héritier lelo akomi kolimisa moni nini comment dirais-je album héritier oyo ya nini o ya avant mi ange ni démon c'était quoi bem badem ebi ke héritier zo ata osala ngo promotion te likwa ba polémique ah ouais héritier zo ata osala album en même temps beta ba vrai chant so otali bato yoka ngo mingi te par rapport à oyo ya lelo héritier sikoyo à comprendre l'histoire en des autres que ne vaut mieux dans la promotion ya ni là qui a kota na ba polémique wana c'est ça donc héritier azo celui qui sinjo abika ça son appel héritier yo tant que warrior azo ne yete retirada voilà retirada yo je retirada de mamarada en tout cas merci mamarada bimi yala en tout cas saka vunda na bosani yote saka vunda en tout cas merci beaucoup en direct en tout cas saka vunda na Maroc na bosani yote maître ya ba maître kilelo na pe na shusha mabele na nenga tiki shusha mabele ozoka yo moko empereur Mazoa yebisa ba américain drone mata
makambo ekomi grave kisinjora na bino balobi akende sa neka Charlotte Lianga Mbanga bo eske siko shusha mabele na Charlotte Lianga Mbanga akobima Empereur Mazoa eske okobima na Charlotte Lianga Mbanga Lianga Mbanga Angaye papa os moi libanga ekosala bien o nani boyomo yaka omi bwakela libanga na yo tobengi yo on dirait de Afrique du Sud ana moni Irene Kiwa qui derrière toi yo olata merci beaucoup yemoko na bengi yo on dirait Afrique du Sud Panama Fortuna depuis l'Afrique du Sud olobini to sepeli vraiment na sepeli koleka na life na moment oyo nazolukaka mpona ndeko na biso nani kisinjora mpona makambo asalaki vraiment eza kozoba makasi so koreconnaitre bato oyo basaleli obulamu yes po tala soki lelo kisinjora akendaki na poto ezaki mpona timu wata kwa mpona timu wata yakoma na poto yes mpona timu wata nde yango asalaki yakoma na poto mais soko azo reconnaître te wata akomisaki poto eza kozoba ozomona ke azoyeba te place fixe oyo ekosonga ye aza lelo besoin azongana epa kosholomi te mais azoyeba te ke ntango alumi epa kosholomi ntango azaki epa wata bandoloba watalie ezaki libanga molili abwakini bafali abwakini bakofi donc abwakila mpe kofi libanga donc ni bokomprendanga bongo tokomprendaka bongo mpo na ndenge alobelaka yango alobela na façon ke aomelaki na quartier na te makasi na atikali okende poto te mpongo na ndako comprendre te tozalaki na ye mais natikala kocomprendre te azoloba na nani nabeka wata alie ye donc alie mutu moko boye mutu yango ayebani te ma alie ye kaka sous-entendu quoi bafanatique tocomprendre tolobi te awa déjà zobwakelaka place autaki papa na ye ti papa na azali kosolomi de mpo aomeli na quartier la te me batikali okomise poto te bon nabi yo neti yo ndenge oza na Afrique du Sud yo oza na Afrique du Sud sikoyo yo ndenge omonaka poto oyo ya Europe malgré oza na Afrique du Sud baimmeuble bamakambo neti kaka ndenge na poto somo ezopesa mystique wana nayebi te pourquoi ebeta siffle wanaka bareseau Afrique du Sud eza bareseau te eza nani na télévision ya loba sikoyo fokata télévision po yo olanda biso na bindenge yo oza na Afrique du Sud ndenge obulelaka poto na delo nayebi ke le mosusu yo mpo okende Afrique du Sud na bulu mpo ya no Londres ta mosusu oyo États-Unis mais siko oza nano na Afrique du Sud nano okomi te ndenge yo obulelaka poto ntango oyoki kisinjora azoloba bongo yo mo efe nini okaye na nzoto yo linga oya mpe poto obien titanfu oyebi kaka mwana Afrique nyonso alivaka poto kwa mwana Afrique nyonso alivaka poto nde makambo siko koyoka kisinjora asabote poto un jour tose retrouve même na ba Canada tose retrouve même na ba States et ça la moi bien mais toujours kundaka na ndenga ke makambo simba kwa e faux perso siko koyoka kisinjora soutine potongo tala buzoba et bimi donc esali yo pasi quoi esalinga mama na pasi ya kosala na te mpo talaka bato ebele vraiment omona ke 100% ezala na Congo ezala na Afrique du Sud omona ke 100% omona ke 95% bazala na mposa ke banyata mboka yango me yoyo onyata mboka yango na faveur ndeko star na biso moko boye asaliki asaleli faveur omeli kutu na team na ye te omeli kutu na orchestre na ye te okomi kaka na kwese boye amemi yo poto ebele balelaka poto yango bakomaka te me yo okomi boye okomi osala buzoba okomi osala okomi oloba n'importe quoi ozomona teke eza bamanque à respect ouais bon pendant depuis Afrique du Sud nangaka ozwa libanga na yo moko oloba mokili yoki opesa bana Afrique du Sud tu bambote baquartier na bino kote bozala napesi bamasala yango ebele na Afrique du Sud vraiment mbote ebele napesi maître junior na Jobu napesi maître Anissé napesi vraiment bana chang bango nyonso vraiment bambote ebele vraiment toza toujours ensemble nga naza na kapa ya Cape Town nakosali te staff na nga mobima na Cape Town vraiment ya bino yango wana toza ensemble toujours awa eza merci beaucoup merci beaucoup tozwa appel mosusu merci beaucoup nabi Jojo Soda Jojo na Bruxelles na bosani yo te napesi yo bambote ebele tozwi appel oko se présenter
oyebisi biso kombo mboko ozali osali biso bien. Allô, Papa Rose. Allô, hein? Ouais, Samka. Oh, Samka, Pippen? Samka Pippen, si, Nenge Zali. Ah, Liangando, ancien de Sayo. Moi, je suis à Paris, Samka Pippen. Oui, maman na warrior. Donc, yo maman na warrior. Maman na warrior, Nenge Moko, Papa Rose, on a idée. Samka Pippen. Ouais, biso wana kaka. Ouais. Mon bébé. Nanga lo bali kamba bloqué vraiment. Te momi wana a sabotaka Fali au fait. Na moment ba passion a Fali que non, Fali pas risquer ba prison. Ah ouais? Ah ben oui hein. Mais momi wana vraiment ba kamamba ko lo bati makoso ako akene ko contacter donc ezaki sérieux. Ah ouais. Donc il fallait pas qu'on dans la clip. En plus, bango na ba kisinjora, momi wana na ba kisinjora. Bango ba memani na minute pour na Fali pour na stade des martyrs. Donc bobo na bino. Non, to bona biso ba warrior ko to bona biso. So stade wana etonda te po bango ba osala promotion te etonda kaka te. Mais osomo le teke yoka nani. Saratola na kisinjora. Obi ba neti bazali net 6 personnes pour ba ko kanga kicha 6 personnes. Donc Papa Rose Fali na 4 millions d'abonnés na Instagram wana. C'est kaka publicité à stade des martyrs. Kaka publicité na Instagram, stade wana etondi. Ah ouais? Ah ben oui hein. Donc on a besoin de bangote. Mais ce que en tant que warrior, le bas vérité, Saratola bini. Papa Rose, nga mo pe na ebi ko bina ko le Saratola. Ah, Samkatika. Niveau Saratola bini wana. Ah, yo koka. Papa Rose na ebi ko bina ko le Saratola na mobali ne Dieu. Oh, c'est sûr. Mais ndima nanu ke babina ki danger, kolega batutu ba koti na clip. Papa Rose babina danger te to na posa na bango kaka te na makambo na biso. Ah, Samka Pippen, boa radical la bino. Te biso to là il faut osa radical, moi na musique à Congo, yango ba seleo. Ba koma obenga ba fali ba prétentieux. Pourtant yé moko aza maman na prétentieux. Alobela ka biloko akala. Mais so il fallait alobeli eloko na ela lelo ke non bloquer na nezo sala succès ko le ka biloko nyonso ba benga prétentieux. Ah, donc c'est le hasard prétentieux pas le biloko akala. Biloko akala ya wera son. Yé moko abinisi album ça il a en promotion te kaka kombo fali na non. En tout cas Samka Pippen. Ah ben oui. Ah ben oui, biso il faut to comment. Donc après prétentieux na biloko akala. Ya kala. Souvent linga te Fali. Donc Fali pas ça prétentieux na biloko asika. Prétentieux na biloko na ye azomi kumisa. Ezane ti Papa Rose na montre na ngai kitoko na kumisa mote procès lo azali. Biko Samka Pippen osekisinga. Nana yoka te mutu ma prétentieux na biloko akala. Na prétentieux na biloko asika. Oyo mutu ena makambo ya la baya. Ya la baya makasi biso ba warrior ke no biso za la monta la clip a fallu à 72 fois na journée. Ah, yango sala ka ba 1 million ko. Ah ben oui Papa Rose. Siko Papa Rose multiplié Samka Pippen moko fois 12 millions de personnes. Ba ça la 72 fois na journée. Ah ouais. Ah, na comprendre. Ah ben oui, makasi ya. On a retourné en cas et mon ndenge galoba et retourné en biso tout ça en Orléans en France. Mais tu recrutes qui une photo qui soutenir grand prêtre. Na Leli, en tout cas, merci beaucoup Samka Pippen. Ozana Orléans? Non, Orléans Papa Rose. Ah, donc pesa tigre na château, Bambote. Il y a la bague, hein? Katae. Bon, na vio, allez, pesa Newman Bambote, Newman Masamba. Qui t'oppose Papa Rose à suivre. Na Leli, allez, check. Ouais. Donc, en direct de favelas de Muchachalados, souriante de caliente, comida de l'art, sauce à la poulanganda chaud dedans, chaud dehors, Irène Kiwa qui derrière to, y a mon grand frère, Pena Marie-Christine, Njora Tikele Bisso Fali pour pas tranquille. Patrick Lebon, merci Papa Rolls de nous égayer. Ah, je vous égaye, merci. Billy Morgan Bem, Papa Rolls depuis Cap Town, représentant des Warriors, Sarah Azuli Toutou. Ah bon? Sarah Azuli Toutou, to limbisie mais to boinde ba des discours.
Irène Kiwabi, yo olata lata, ah, merci. Empereur Mazoa El Toro, Abi Papa Ross, empereur depuis Istanbul, américain, pardon. Donc, toujours continuer toujours dans l'idéologie. Ah, tout ça, merci Fali Poupa, tout ça, Mouja Weja, Abi Alobi, Tigre, Yalaba et Keke, Ornella Yaba Sao. Ornella Yabasau, Sarah Azui, Marmarada. Mamarada, retirez la tête, mais Mamarada. Yaya, présentez-vous. C'est son mot ça. Toujours continuer dans la banalité. Chaud partout dans l'émission, mon plaisir au Béba. Sarah Tola, est-ce que Abina qui bien? À partir de la Mboga, ma queen, à partir de la côté de la queen. London. Bana London. Na pesi ba mo Marcelin Kilo namona ba bilili yo déjà na fait abri c'est pas idon na lela ma bien namoni ba smoking a mystique en direct namona na leli na idéologie ya la rabu toujours bon na compléter kaka na benga liboso na zongi lisusu kuna zongi sa yuma mo boye excusez nga ya nkete na na pe yuma te mais na esprit nozo pesi la wana ya sali ya yuma mo ba joba komana ba commenter biso la mususu mona na page na Facebook na ko koma kutu mwa likambo ya Congo yo beti 15 ans kendaka na page na Facebook na koma mamba Congo sans kobanga po ya mboka nanga yo beti 15 ans ndaki ofinga Kabila ofingi ba nani ba omone wota TV omemi mama nanga donc bango bala batimo po afinga mamba Congo mona face à la faux compte mais on n'a pas parole ça y est na pas parole ça concentrer mambo ebele azopesa l'idéologie ya makambo ya Sarato la to défoulé moi dimi iya yesu nga la sabisa ye minene ala mama watu akufi na beni mais so yo l'équipe sont na mawa kende kuna pas de ces recruter okenda ate poani na leli ba musozo bate pemi na zo bate ke zo concentrer wala ba ranking na baking donc on a vraiment la marche ba marche on a batu balata ba masque na te sozo se rappeler batu kolata ba masque na baninyo na ba kagulu pona ni bakendaka king omona yayo finana na marche wa combattant allez soki ka lobby na ngona tongo koki yona zipepo ake king kuna ni mwana mbo akeli ngulu na kapela akeli ngulu na kapela yana ngifele biso finga biso bakena akini te bani te to boy ozombra bamala wa boketu poto ya loraso paponde kana na dingungi na kurundimba abenda ne balar alegela biso le sport neto bana wa pale boye tukina suba ndule te biso distraction ta ndule yamona pe mboka ningo lobi biso susi na biso to vibraka so balobi ke bo milelo minduki ya moto ko simba ozombra lo idéologie na sepela no tro batumi babulaga ko baro salo baloba me ya lo ba mambo so biso ba mikili na ba faut peur so ya na leli mikili yo kemba po ya mikili metona ba ya musuto bana wana mikili ya bana wa Mobutu bana wa ministre wa Mobutu ba komisaire ba ya soki ba ya ba ndenge moko boye na ba bourse d'études ole ba pesa mwana moko atanga na campus ba pesi mwana na ona pale aye koto aba jobo ngone ba ya mbruye biso vous voyez pas les pays ba so ba France ndambu ya mwana ba tabona na so na kutana na kulwa na kolia ya non masa mususu ba mikili ya bateka ba pale ya merci ateka ba pale la bakini merci beaucoup ali balingi awa siko wa mo commentaire moko boye ya ogar mo fo juru musuto fanda to bando kulela ba Tshisekedi ba Kabila ba Mobutu bana ba ngotupo ba tuwana ni ba chebiso na situation biso doza albaya kana mo ba commentaire ça va faux continue mo boye a koma bikoma ko to bundela ye likamba kisinjora na cité likamba kisinjora a ser na biso to lingage mo atro ozo comprendre mais ça na beta libanda azoka vo na nga ebinga ayinga bien to sola na pese conseil na nenga bien na pese kisinjora omoni reconnaissance la visa moi bien o wata saleli yo peut-être va venir musu pasale la ki mais c'est la famille ezala na ngo pe okepa père apesi te père aleki apesi yo biso zaka pe père azo sabsabi ce mère na apesi yo la riba ngam na apesi po mère na libala na lati oui wata nenga zana baba mukulu wala kisendule na ba wera c'est bon
donc asungi ye pourquoi toujours kokende kofinga po fo yeba ke na wenge ozomona fali ana esprit ya wenge so si osali ye kolo ayebi yo aza lokola vie na bango wana te moto asalama nasala drink aso bafingaki ye alobi susu ye ozongino na ndenge na mobali ndenge azala pa parole sota bayaya donc so moto asi asali okolo ntango deja asi afingaki yo asi amanke abungi rumba ozoya kozonga ere moko bayaya omona mukulu te mukulu so so bungi rumba olia asir na ar na ye biloko wana eza na baorchestre mosusu okendeki oya kozonga waza siri ye ofali ndengana bon danser bon chanteur makambutu ayembaka kitoko alataka kitoko makambutu aolenga musicien na nini na leli ndenge mona mokulu il faut comprendre bavie mosusu nde bakamwa kobanga ate musicien olongwaki il faut azonga po ye moko asiri te en tout cas merci beaucoup merci na yo nayebisaki mpe yeke peti na bino aza na compétition ngai na découvrir bapeti mosusu na peti momo ya momi moko ayembe kuna na vodacom bachantere baa kuna bakasendele bao basala ye makelele ebele wana ke bakovote peti wana to na rien contre peti na biso prince mais le petit est mal entouré mal entouré na mama na ye na tata mwasi na ye basola mabe bazobebisa carrière ya peti na sepeli na maniki azongi na nzela babi azalaka kuna azwani histoire ababia vie na bango utapekisa yemba banzembo na ye tokosana te bon merci beaucoup na yo opeseli vraiment na solo la direct na bi namoni masa nanga moko akomeli ngai nani konena pardon nazwi kusukusu kosi new jack abi oh pardon père longola mandefu wana pardon oza mundele te na bi master atako tusuko za na problème na mindele kosi new jack bon mandefu so eza su ya ba mindele peza mandefu ba noir na mandefu mindele monteke donc wana mama na confusion mandefu mte simbanga boy tala yo mukokoli boga barakuda mtakatango barakuda puis nani osusu na barakuda mtu mwindu il kogan yakata boro yo yaza mundele mandefu za style mandefu za te pona mindele pona ba noir non elamba isifi nzoto ndima donc style za isifi nga style simbinga parce que yozo ngana longo na commandeni est-ce que oh na mandefu mindele j'espère que ochara chokote pour araboyo ko lobo longo la biloko mindele yo moko mono zo tela mafuta zo pakola zo longo manene yo mono j'espère que ochara zazute pour na yo kuto boye défrisant otondisi ba kerli pomade obebisa bore mena munoko ya longola biloko mindele mburiema olata bilama nini barafia biloko banati kongo bankosi yango yolata non kosi new jack yo de akomono ya new jack city donc lela ki mundele Harrison Gemma pour tous vos problèmes Harrison pardon tu peux nous lâcher là. Quel problème? Nous, on n'a pas de problème. Hein? Nous, on est là, on vit notre vie, quoi, tu vois. Et puis, Diem Lumbambala, Shusha Mabel et Mikiliste, Olobini Shusha, Alexim Padi, Keke, Mouja Weja, Obimineti acteur, Yastarki et voilà. La vie de l'acteur. Mais nous sommes Christine Dako, mon Christo. Oui, ça cause New Jack, Abangana eti. Eza mandefu ya bakobo pe eza ya batu nyonso eza kama mindele te puis atana tia mindele nazaka na mindele ndele tu ebika Joël Idiemu donc en cotant en partageant donc masolo ya mwana na mona bapela esili bato kobenga bazate bon pona ga na pesa mino sentiment ya mukia na baki bomonaki miel de son ayembi pona hommage ya Ferregola na sepeli ke bochele pe baker yepa ayembi kitoko bochele no baker bochele baker et osala bien tocha miel de son niveau ayembi wana to sentir que ayembi kitoko anja yebiso et osala biso bien miel de son Sarato la binai makasi mais bache na clip te azui ya labai kataye bakati
esali pasi me nga nakantisaki ayata stade barécupere na stade bawarrior baboyi tocha son. Allô, bonjour, présentez-vous au lobby Mbokoza et ça bien. Parti la charte. La charte. Il y a oblige Lubaki, dans le trop, au bord on a mingi, donc na outil crèche. Outil crèche cause au moins. Non, na outil graisse. Ah, outil graisse. Oui. Outil mikolo ou bien oya déjà. Non, na salika une semaine. Ah, ok, na obeta tout une semaine. Na yeli penanzela dingi. Ah, donc génération dingi. Génération dingi. Pesa na bana nyoso tu ya génération dingi bambote. Oui, bana nyoso génération dingi bambote, Grèce bambote, Sousa Babel bambote, donc on a abonné dans le numéro 0. Na leli. On a des prix gratuits. Et en dernier, il y a beaucoup d'obligations dans la coulisse photo kutana, pour mission. Ah ouais. Et en a épinglé kaka qui sont toujours à salir en tout cas et salir biso passi makasi. Ah ouais. Il y a beaucoup de membres à poto oyo. Biso de ba poto oyo tango bango bazolekana mbala moko ba prince batali bazolekana bazoko ba France. Biso to kemba na nzela. Donc biso pona okoteza la passi. Alors so muta ofi yelo ko bongo antoko longo na okese na en tout cas faut la reconnaissance. Ah ouais. Ouais, faut la reconnaissance et ça tena malamu. Alors on a évité chiko so okende wapi. Donc so belisi da ba wata boy nana nga boya. Alors ba kende ba papa ne ko fi muta boya mbaye apa simbise touche. Donc on limite ba fali ba ozoya. A ozonga les sous dépôt biso ba ta fali to ba ko iboué. Ça va compliquer ma casse. Ah ouais. Ouais, ça va compliquer ma casse de rôle et de côté. Donc, conseil wana et kotonda sans bango. Ah ouais. Yeah. Merci Papa Rolls, n'ingana se présenter kaka na yoka yope. En tout cas, cas, madame l'église à Mondele mbote. na leli na pesi bambote na ngai na batutu Armand Mafolo na pesi bambote na leli kitoko makasi bana Grèce. Na pesi saka vunda bambote, na pesi bambote na ngai nde na yebisa bino na bino toyoka miel de son boloba pe mpona miel de son mpo ayembi kitoko nzembo kitoko wapi oyo ayembi hommage te mais soutien na Ferregola donc yango na otya comme ça boyo boloba nanu mpona miel de son l'artiste balingaka soutien so bo soutenir esalaka bango bien. Le padre écoute miel de son ocha bakere ebele miel de son sepela bango zanango lwemba ye bilambo tonda nango mpe sando kozomi nazangi mayele yako sepelisa kata tozwana moto abengi. Allô, présentez-vous. Yebisa biso Mboko Zali. Allô, Papa Rolls, le légendaire africain de la communication. La légende, Naleli. À l'écoute. Ezali Théophile Mounangelo, Global Talk TV from London. Naleli, London City. Ouais. Bon, l'intervention dans les alibou concernant Mobiwana. Oya bina ki wazwaki ala bai kata e. Ye Saratola. Na kombo Saratola. Omoni ba musicien na biso ba batu moko oyo baza les plus rancuniers plus que même Satan. Ah bon? Plus que même Nganga, plus que même Ndoki, plus que même démon. Donc baza ba démon. Likambu ya mabe bref, baza ba twana. Likambu ya mabe oyo sali bango bakobosanaka yango te me malamu oyo sali bango na seconde bakobosana yango neti na film ya Favelas de Muchacha. Ah ouais. comprendre? Ah ouais. Po neti Fali
je n'ai rien contre ye, mais Fally akoli na maboko ya Kofi ala sora sali Kofi na chaîne na bamindele wana et bon sikoyo saratola ofinga osala oyo osala ofinga niki ofinga bana na ye ata kutu ezalaka nango mise en scène montée par ye moko Fally ye moko écrivain ye moko makambo nyonso a utilisé na ye mais lelo abalukeli ye asaleli ye challenge asepeli a exploité atie mwa bato asara bamoni mwa bavieux emati kope ekei kitoko mais bandeko na biso basara tola wana na ba Chris Njora baza lokola baservo na bango ezalaka na se ya makolo na bango banyataka yango chaque jour mais bayebaka te parce que Fally c'est le musicien le plus rancunier du Congo. Obanda ba papa wendo koloso ti na génération ya bébé Chandaguta sa kola to benga ka bébé. Ah ouais. Donc Fally abosa na reloko te ko kosa l'erreur kututé osa la Fally mabe yo boulé que non nga na obonde la et puis les musiciens les plus bons na Congo ezali Koffi Olomide mais ba comprendre ka été ba mona ke mutema mabe. Azana ba sentiment na ye azana ba délire na ye ko dénigrer ba tuer moko na ba plateau ko yokisa ba tusoni mais lobi omona pe bo coopérer attaquer Sinjora wana batu ba loba o fa Koffi azaki zengi ta ko yambel susute tozana yo awa man Koffi a oyamba na Njora na bo pete et puis ba obeba na kali susu ba oyamba ka eli susu ba obeba na kali susu parce que c'est un homme avec un grand cœur. Donc il y a pas de quoi Koffi azaye moko ya bongo il y a pas de Koffi azaye moko bango nyoso pe ba musicien ba yebi yango Koffi azaye moko ya on appelle ça comme moi il y a pas d'égo na ina raison talaka jibe ndenge anyata tala ndenge jibe anyata Njora malgré ba kutana ki libanda na héritier sengeli petite na ye soki grande sœur na ye bakanga photo na jibe mais zongi si relation te ozo comprendre bon donc rancunier mais tala makambo Njora sala Koffi mais Koffi azongi sa ya bende pembeni na ye et puis Njora pas au comprendre que ndenge Koffi ayaki na killer na bakali zaki 12 babeta kiye ezaki punition ya mukolo yo ki voyage aller retour aux zongi mais ngasko no mema ba petio pona tika bango batu ba salir Koffi o ba pesa ki mbongo Koffi abeta ki nde Njora 12 Koffi azape na posa azala na équipe moko ya makasi na mikili oyo ba banda pe koloba makambu na ye preuve aneke bomoni da ba oh c'est que azobima azo intervenir donc c'est que ezali couple na bango ayaki apesi bango cadeau ezana ba biloko musu docteur dévoiler awa te mais nga moto développer na mopa alobi atika bango esala yo développer bien atiki bango connexion Jimmy Chimanga porte de la Chapelle. Allô connexion qui magi ngala développer na mopa oteke alobi atiki bango nga développer na mopa otanke mutu pas supportera ye pe na zalaka pe mo partiel na tourna na loba mopa o ndenge nini bato bakimi to nyata bango habité o nyata bango pona nini tika bango eza ba poni ba kende basala ba vie na bango ba kende na bango ozo comprendre ah ouais donc wakina bulo nyata bango basali ba erreur ingratitude wana ya wanga na héritier asali même pas 3 mois na pas héritier mais tellement héritier mine na saleli da écoute na tombo la vidéo est-ce azo adorer héritier ka moni bambuma mais alobi akenda na butu amoni bambuma zongi en tout cas même Satan sepeli na ingratitude na ye wana te Satan e moko kolenga donc amona bambuma Satan pase amona bambuma mais wanga ni bambuma abi alekaki kaka vite fait mais vite fait wana bambuma mususu so ezalaki na ndoto ye mutu aoyeba me mokili emoni mpe juge ye toyebi monde atie yebi siko place nini batie ye na leli noko merci beaucoup en tout cas na peine na yo lisusu mpona kosukisa basara tola wana na bakisi Njora bayebela deja ere oyo soki bakocontinue campagne ya Fally ya martyre to te olobi lelo so bacontinue ntina suka bakomi desi baya kofinga ye te bango nde baama ele te parce que bazo comprendre te ere yango oyo
aotika bino aopekisa bino bosala campagne te eza avantage na ye bokosala le bosilisi akota martire bwe code alaba ekata ye akota kutu te pas parole na leli Théophile. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup bana London na leli Dodem Benza Tripoli na Londres na peso bambote Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle papa thérapeutique mabanga wa na peso bambote na Eva Moiri na kati ya Autriche William Kanku na peso bambote Patrick Maboti PM Gino Givenchy Botele moninga ya Obama Rich Rigen na Villeneuve Saint-Georges na pesi bambote na ngai na tout le monde oba Hollanda biso na chaki bor ya nani ya miel de son soutien ya frère Egola bocha baker soutenir pe artiste miel de son pour basa artiste de Congo photo soutenir bango oyo nalakisi ye maloba ya bolingo alobelaka yo na sanse nanga Adam bomba ole egila mieleo soki esclavage oni apekisaka te sina mitia moumbu na yo Davide Mangaye. Il y a des choses qui ne se vivent qu'en sortant et avec The Fork on sait où les trouver. Publicité, donc voilà. Oh, il y a des émissions on dirait des favelas de muchachalados souriantes de caliente, comida de larta, sauce à la poulanganda, chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Donc voilà, Tolinga et Toyoka, point défini à Bino par rapport à par rapport. Yafani, Chisekedi, Festival soutien à Bisso. natandeli yo simisi pe pantalon nanga lwemba utana Yannick Kayenga monene visible na Bruxelles potambolela edoye muzamba trésor pembele d'excellence Miguel Kader Kachal Sokola Katanga Papi Pelbe Jazz musique Kuba yoza vraiment nalinge ya babibo choyosino jipere minyango atobambi elongi lokolo na bamba eza na baler ya parke ya virunga ongola binanga na segonde moko na maboko MC Fata Fallait Charlie Lapaja, la bourse européenne. Message, je ne retiens pas les musique, on est phrase ça, t'inquiète. Orsini Lumene. Shaki Moussawe. Pati Funda. Pati Charme. Pati Lebo. Bazalaka 3, la Pati Funda, Pati Charme, Pati Daniko. 3 Pati, Basula Pati. Maître Blachar Mongomba. Kadima Vunguleye. Yadadangwa bana. Baya Visa Ponda, Jire Zamba. Maître Nako salani bigilwema yoboinga ngaye. Ah mama yoboinga sanga susina motema yo préféré okende Antoinette ki na salini PDG Serge Etinkoum Gloria Ntoli Chérie la belle
nayeba vraiment soki bolingo eza solo eza te po modele komi osalanga namoni olingi nga lisusu te alekata ye namoni olingi nga lisusu te Chris Ramses sheri okomisinga bolole Chris okomisinga bolole apasa bolingo namona bisengo ekoma ya basusu apasa bolingo namona bisengo ekoma ya basusu Christian Maswana Japan Mohamed Moleka ya Charity Orligola Cherigola Boki miel de son Boralisara tolinganaki na ye na bolingo sérieux bolingo hériteska mikolo basanza bavula mingi elekaka ye bolingo kokola nyonso fise dungu tendrese etambolaka na makila ya nzoto tokomaka lokola batashe de cœur partout toesprimaka bolingo na biso tobimisaka seliloba moko ana ye tokoka mwana te kilosiobele ti mokolo liwa ya kokuba moko na biso soki tokoleka na nzela bato bakamwaka kolula couple na biso tomeseleki tokomaki lokola bajimo soki moninga zeloko akolia kozela moninga ye bato babengaka biso nsimba na susi bolingo na biso ezanga jour ferie klete kabea eloko esalaki pasi pe mawa babati baye balingaki yanga na yetero babalisaka yere na bato ya mosolo kasi esimbaki te bolingo eleka zuwa bazwaka mokano batinda ye na poto nyonso po baluka moye tokabona kasi mokolo na ye kokaki toleli motu mobibanga na ye tosalaki bechange na bave ya maloba maloba ya separation ya douleur simamati pepo ake atikinga moko ye kasi eloko se mokonga nasengaki na ye kobosana ngai teritier esclave kobosana nga te rabi viriseo kobosana nga te laskoni mbunza Roger Bajoko Dodembenza Tripoli Mika Montero Voandulu Monadio Antidote Bafame Papi Kapari Landry Mawala Bedezo Indundu Lévi Pai Guilhem Maïndou Le mannequin de Paris Jancy Mayas Forza Italia Lydie Pression à Genève le sénateur Amédée Isongo sénateur sacré l'enfer maître Dadou Boto maître Shadrach Mazinga Chua Sarah Limbo Aubergine Ghislaine Makuba Clémence Kwedi Audrey Minator Daïda Moufa Max Moké Papa Nalou Lire l'or Dr Paul Kenda Dr Chico Kaskasereka L'honorable Dédé Mopassa Modepasse Yajano Binano Junior Loboko Lévite la mienne Réplique Mpomba Balos Junior Mokeseni Lilimbu il est madre Patrick Mouzito Nouvel élan Champi monga lokomi bipale boye Yokomi ezobo boye Nasibi bapush potenga na lingaka yo Nakomi kometa batuka matina karte na bino Bamasta karte bakomi kotongonga na masolo Soki na leki e balo baka leki
etorosema aleki ye aleki mama kekotala champi nabaye poko nyonso eyakala kukakananga yote nzembo nakanisaka engra moko boye akenda yesa Benedicte Diakano okanisaka engra ikamutamba engra Gilles Bella qui joue les congs. Le malheur des hommes fait le bonheur des autres. Fais rigola. Je te soutiens. Force à toi. Merci. Merci. Bambote pa nani. Apesi bambote pa ya la negrita biso toza. Bino boza wapi. Biso toza na Chine. Biso toza na Chine. Na mitu na yo Dudu Cheke. Ah, Dudu Cheke. Frère le Saint Talamaku. Dudu Cheke. Aliangando véritable na gacha Chine. Na pesio bambote. En tout cas, merci beaucoup. Polaris Daishabi. Bonjour, Papa Rolls. Joseph Ibanga. Donc, Masula Katinde na Fsekibino. Donc, pour le lelo, to sukiwana. En tout cas, merci de vous participer massivement. Donc, toujours, abonnez-vous massivement à Congo. 10 na page na biso bateau on va s'abonner. Allez-y s'abonner là-bas dedans. Bon, il y a un code favelas na YouTube. Bon, tu peux j'aime belé, bon s'abonner. Donc, tout le monde et vous savez toujours bien. Ah, na moni, toujours combien de partage. Partage mes affaires. Partage comme mon corps. Papa Rose, bonjour depuis le Cameroun, Jésus-Christ t'aime, merci beaucoup. Papa Rose, mère Azawapi, elle est au travail. Carlos NJ, nous les fans de Fali Poupa ne voulons pas de Kissinjora parce qu'elle est ingrate. Nous ne voulons pas son soutien, de sa soutien ou de son soutien. Nous ne voulons pas son soutien. Alors, ma boy, soutien à Kissinjora, frère, le Saint Abin, après la réserve de la République avec Papa Rose au Bimisi beauté. Ah ouais, beauté bimia. Nous tout le monde a demandé faux, ils ont mindé beauté bimisus. Gazo trompé nga, nous la beauté. Bloga parti vunda. Singa Papa Rose ça dirait tiens moi multicolore. Et ça moi là et puis ça moi va flashy. Mais t'inquiète n'a boga. Et mon nez son acheté by fêter banini ou mon na bimineti kubuka net son de mais rien to timbeli bango pe bazana bango nde na ba effet biso pe to chebe effet so na changer mon na ko chape mbebo rosa on a mbebo mi rose donc ça on makambo. Merci, on est ensemble. Claude Keng Mbanga Ba masa comment on ça Mbanga Passia. Claude Ken Ba Ba Mbwa na bati na otanga ondeni okombo makasi Claude Ken ke Mbamba Ken ke Mbamba oh Ken ke Mbamba Ken ke Mbamba kombo moza suspect Ken ke Mbamba mâchoire Diem Lubambala, merci, on est ensemble. Réserve de la République, Papa Rose, Obimisi Beauté, c'est ça, je viens de Kotanga. Donc voilà. Aseki, mon ami Aseki. Donc voilà. Rebecca Demo, Rebecca, tu viens avec les trucs de Nganga, on s'en fout, non? On s'en fout les trucs de Nganga. Nous, on n'a pas besoin d'être riche. On a juste besoin de vivre. Tous à la zala. Bah, richesse, beau, on a bien. Bon, merci beaucoup. Bye. Tout le temps, Ciao, ciao.